tokosola lelo masolo ya sans tabou ya mikolo kosibana. Lelo ezali bakarisaka mwasi ndenge nini kosibana bakokarese libolo ya mwasi kofiba likata mobali. Tozo kolobela kosibana ya mikolo na mbetu masolo ya likata na libolo nde nazoloba na émission oyo ezali sans tabou. Ngana se présenter première fois na ngana sa live na TikTok eza lelo kombo na ngana nani kombo na ngana Sirène Kata ndenge bozo komona. Kombo na ngana Sirène Kata kombo na ngana oyo lobale muta kota na mono njira ebi lingala te eza makambo ya bato lingala nde baoloba bon tozo koloba lisolo kosiba na likata na libolo mama na papa lelo kokarese mwasi comment on peut caresser mwasi tango lingi Oder ich habe doch ganz nah nicht geschlafen gehabt. Ich habe mich dann ein bisschen hingelegt gehabt im Bett und da war ich weg. Es war dann Feierabend. Ich bereue das brutal. Ich schlufe. My God, je sais pas franchement qu'est-ce qui se passe. Les bébés. Nous t'avons sur le côté le voix puis na yebete. Et où tu vas n'habiter bon la continuer na ngai. Na za koloba ke. Mais bato ba limba kota ba yebi lingala te. Na omona bato bazo senga nga ba demande baza ba congolais te na swana bango ndenge zo mona ke baza ba congolais te eza live bato lingala. Est-ce que bazo kateka nga na zo ba lingala franchement. To continue live ba mama ba papa tozo kobeta lisolo ya kosibana ndenge nini mwasi na mobali bakoki kosangisa nzoto kosala makambo babengaka na lingala makambo ya salite masolo ya libolo likata. Papa soki olingi osiba mama eza problème te eza pe bitumba te ezali douceur. Il faut boyebaka ke kosende na douceur. Nazoyeba te bato bainvite naza mpe mbala liboso nga nasalaka nzamba lola ezali nde douceur. Papa okobanda nanu kokarese mwasi na yo ndenge nini invité oyo nakotisi ye te